Mwana mwasi wa utsoki pe wapi. Alabe mwana muke. Mais respect za tembala moko latikaka kilo na nzoto ngane na prophète. Kasi lelo nga pe na jipe prophétie. Yana ya kolobela prophétie na ngai. Na tangu ya Joseph Kabila. Ba prophétie bimarate. Akokufa boye na boye. Omoni démocratie. Omoni ceux qui ba pesibino liberté d'expression. Nenge pesa moi effervescence quoi. Na kati ya ba penser, ben na kati ya lobeli ba tumususu. Mais Nzambe akobiso mawa apesi so mokonzi mboka akoko sunga biso poto kene liboso mais tala biso ba congolais lolenge ni toujours raisonner. Lolenge ni toujours raisonner. Na bité so ekomi kindoki to ezali kamunini. Comment on est émerbi. Ala ba mélange trop. Au mona oebité azamuta secte nini. Amuto abimelaka wapi asala ka pe nini. Mais lelo oyo moto a tenir discours pour azana posa public moko boye eyokela e. Public moko boye ebetele maboko. Finga no batungo finga batu. O fingi ba kofi. O finga ba Jeff Fonge. Yoka nde mutu Nzambe. O diko finga pe mosali munene. O telemela e. Po eloko zo le kana chaîne na yo eza yo mto consentir eleka po yo mto chango. Christ ndikumana. Mutu oyo azo sambela batu, batu bazo bika. Nzamba lobi azana e. Mais yo to telemela e. Ozo ba musuba kufa. Ba François na ozo loba, oyebi ko loba yango te. Ozo loba mabe, ozo sola mabe, ozo ba nzambe mutayebisio. Mais le longa pe na yo prophétie, o nzambe alobi po na yo. Eko zonga epai na yo. Parce que ça m'a kambalo kuta, ça fausse prophétie. Tu es en train de mentir. Mais ça bosso tu sais que d'akufi. Ndesiko ni ngozwa. Po yo lingi makile tanga, nzamba lo soka makile tanga zo tanga, même makile tanga na Congo. Makile tanga na Congo bandakala, elo wasiko apporter bato zata. Président Tshisekedi, aza père de famille, aza na mwasi na bana na e. Maintenant, comment est-ce que koloba biloko mabe, o ezanga nzela et puis zo lo bango pe mabe, o yebi pe yango te zo maîtriser yango peti. O bilo muso pesa na kanetira et tinda kudna mutu. Yebi ba mvula boni o ba biso to sambela nzambe. O makamuni to sala pona nzambe. Ba sacrifice to sala. Bitumani to zokate pona kombo ya Yesu wana. Yonde tango tambola na nzelo katsa ba nzelo katsa kana petaka peta nengo tambola. Talaka gauche à droite. Po mutuka musuku tuta yo. O beske utite. Yonde okufa. Yondo kokufa parce que za motema mabe biloko zoloba eza na nzela ozali boma makasi yo soki seri nani wana soki kombolo kutu donga makasi ozali boma moko donc na niveau moko sakante ozali vrai mythomane ko oza mutali boma oza mythomane te ane nzambe soki omonaki vima kokutana na nzambe po biloko zosala po omoni bino mutu boloba mamba lokuta okosala eloko moko te oparle kaka de Jésus. Il faut luka makambo ya basuki, il faut luka makambo ba mascara na ba biloko moko boyo ba chaka oye komema batu boye soki boyo otaye kuna. Il faut luka Koffi Olomide, il faut luka biloko moko 500 na mwanzambe po ozwa visibilité. Bandeko balandi émission na bino na motema ya kufungama mbote mingi esika nsubo ali ezanga ndeko na bino gérer mukuna na poto solola Congo poto beta di sola Congo omoni Congo ezelo kwa mukete otoko kusaka nango otoko lobela ba n'importe comment soki nga lelo na ye na plateau pona loba eza po makambo mususu esa la pasi esa na mawa omutala mamutala ba makambo oyo pa lobango pona nini. Mbote na yo ndeko place ovandi. Mbote na yo mama na tata esiko ovandi. Tento koma na suka mvula. Yango esengeli to solola. Lolenge esengeli. Pomoni ba biloko mususu ba bêtise. Alors soto tika yango ndengona ezamala mute. Il faut to lobela yango parce que biso on a besoin mboka na biso ebonga, mboka na biso ke liboso. Mais ba biloko zo mboka sima yango oyo. Tout le monde est devenu prophète. Muto so comme prophète. Joël Tatu prophète. Mogicho prophète. Denis Lessi prophète de la nation. Mais finalement, qui parle de la part de l'Éternel. Nana ko yo ba makambo. Oyo nzambe malobi. Nzamba ebisaki ngai. Ngaba linga nzambe. Linga nzambe uta bomwa na ngai.
mais nganza mena isanga makambo ayebisaka nenga makambo na ayebisanga likambo te pona koloba oyo nga na yebite na koloba makambo oyo ngai pe nzambe pe ayebisi ngai pona mwana mwasi oyo comment est émerbi ana ba mélange trop au mona oyebite azamuta secte nini amuto abimelaka wapi asalaka pe nini mais lelo oyo muto a tenir discours pour azana posa public moko boye eyokela e public moko boye ebetele maboko biso na ba chaîne oye kangama na ngwesa na ngutu eloko moko te na lela ngo kutumbongo te pona zaki na posa teke ba futanga mbongo na YouTube mutu moko pas futanga ite donc sans but lucratif na osa la chaîne pona bana na nzambe ba sepela pona batu ba sepela mais lelo to na kati ya Allegra TV pona ko beta masolo ya Congo omoni mokonzi mboka ko eza oyo nzambe apesi bino bana Israël ba senga Saoul baboyaki kozala dirigé par ba juge ba pesa bongo Saoul muta pesa bongo nzambe omoni lelo to tika biloba loba ko loba n'importe quoi n'importe comment oza mona muke nano qualité finga no batingo finga bato o fingi ba kofi o finga ba Jeff Fonge yoka nde mutu nzambe o diko finga pe mosali munene o telemela e po eloko zo le kana chaîne na yo eza yo mutu consentir ele ka po yo mutu chango Christ ndikumana mutu oyo azo sambela bato bazo bika nzamba lobi azana e mais yo to telemela e ozo ba musuba kufa po yo ndo kotika la seko yozo babat bakufi nzamba la kisho makambo zolo beza solo bola ndelo Bible lobi na 1 Jean na 1 Jean 4 na bani na verset 1 ensuite na verset 3 bien-aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Na ba propos nos loba. Oya mabe. Ils ont confessé Jésus na nini. Ils ont commis ça nzambe anini. Yo fausse prophétesse oyo oyibita ko lobate. Oyebi ko lobate. Na bité so loba na langue nini mais ba français wana ozoloba oyebi ko loba yango te ozoloba mabe ozosola mabe ozoba nzambe mutayebisi yo mais lelo nga pena yo prophétie o nzambe alobi po na yo mokonzi mboka na yo il faut otosa ye parce que nzambe alobi faut otosa ba autorité oye acheli biso na se amoyi faut otosa bango kosala makambo te po sepelisa bato po bato moko ba s'abonner ebele na chaîne na yo po ba kota na chaîne na yo po ba komisa yo mais non omeluke la liwa comment yo ko lobake no nzamba ebisi yo Kabila aruboma Tshisekedi te wana mana vandaki nye na bi telefona loba yo emerbi je ne sais pas qui olingi ko critiquer batu mingi olingi ko critiquer batu même oh lobi mama ni tala pe non te tala pe a Josanango toluka ba succès mais toluka succès na ndenge mo malamu toluka ba chabiso ka na ndenge mo malamu yongo bimaka ke no yonde mtoloba ko banga rate yonde mtobanga rate mtoloba makambo do po yonde mtoza suka na mwana pour makambo oh non mais na moni tete sala te tete no ça souté pona batu oyo ozoba image na bango pona ko critiquer batu mususu mitu na bino ensalate et puis batu wa betero maboko mais nga na sambela bati na banga nzambe ko na banga pe eloko moko te pona ke biso nsu mukolo moko bo nzamba lobaki to kufa mais ce n'est pas parce que nga na koyebisa yo que oyo lobi et ko zonga epai na yo parce que ça makambo lokuta ça fausse prophétie tu es en train de mentir pour la prophétie na ça peut clarté avant tu sais que quand na kibokonzi poni no boloba ba professionnalité que mutu songolo mutu pakala a kufa okom ba prophétie dans la prophétie bien tout mutu ma prophétie congolais pe lokola musala ezate et loko osala ezate ba biloko pa pamba ande mutu azolanda pour le on ngeza boso tu sais que da kufi nde siko ni ngozwa
Po yo lingi makile tanga nzamba lo soka makile tanga zo tanga ta même makile tanga na Congo ti makile tanga na Congo banda kala eloko asiko apporter bato ezate eloko asiko otoko apporter bato ezate mwana batela munoko babito batela munoko na lolemo kobomisa biso lelo soki ozu succès batali yo e bongo so okufi okende wapi ta babuzoba botala babiloko azolo boyo kata binomo biloko. Si je suis habillé comme ça, c'est le Seigneur qui m'avait recommandé. C'est le Seigneur qui m'avait dit de porter les drapeaux comme ça pour annoncer la mort du président Félix Tshisekedi. J'ai la douleur de vous annoncer sur la mort imminente de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui sera très bientôt. Jésus-Christ m'a envoyé pour vous annoncer la mort du président Félix Tshisekedi, qui sera très bientôt. Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il sera assassiné ou tué par ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Nzamba tali singa makambo. Makambo ngeza clarté. Nzamba lobi Tshisekedi atosaki te. Atosite nini? Ba pasteur kili bana Congo kuna kutu bazo tosate. Nzamba zo yebisa yo te. Nzamba zo yebisa yo te. Tozela. Président Félix Tshisekedi akufa. Yo moko zoloba nzamba lakisi yo. Yo moko zoloba osepelati na liwa na ye. Mais yo kasi yo ndem tunyo zano tika na combien de jours pour vivre? Obi combien de jours tika na pour vivre yo? Président Tshisekedi aza père de famille, aza na mwasi na bana na ye. Maintenant comment est-ce que koloba biloko mabe o ezanga nzela et puis zoloba ngo pe mabe oyebi pe yango te zo maîtriser ngo peti. O bilo muso pesa na kanetira etinda kuduna mutu yebi ba mvula boni o ba biso to sambela nzambe o makamuni to sala pona nzambe ba sacrifice to sala bitumani to zokate pona kombo ya Yesu wana nzambe ayibisinga yi nzambe ayibisinga nzambe ayibisionini nzambe ayibisionini yo tinda batu ba chaba mai na ndaku ba sala soki pe nini ozo chaba tu na kata traumatisme mobi kisa makambo lokuta. Les sangs vont couler, oh les sangs vont couler. Il y aura les coupements d'eau. Babilo comme on habite sur le na mboka nini. Mais attends t'avons à Londres ko avant tout eh ben en français. Bon mo kosaka ma comme na sima ba anglais. Ba anglais ngo be bolo ba ngote. Na no mono agi mutu moko boye moins sérieux mais na moni vraiment koza moins sérieuse. Pour au moni esika outaka na bondumba makamona kindumba na esilité. Ezana na insilité. Pour comment se fait-il que le babilo ko moko boy o ezana nzede pona mokonzi mboka na yo? Quel motema mabe? Motema mabe congolais comme tina kata bana. Mona moi si muke jeune fille boy motema mabe na niveau yo. Yo kanela tata bato akufa. Pourquoi mais pas sa raison valable ozo lo bakeno nzambe anakana na ye asali nini? Omonaki na bara na masanga. Azwaki mamale kinabino na makango basali kamunini non yoka biloko zoloba prophétie et puis il y a les gens qui acclament ba beta maboko ba beta tetolo bangono na motema ko fungwama bandeko na ngai to ba boso na motema ko fungwama so moni ke makambo zoloba za malamu kay désactiver ba commentaire comme ça bongo oyoka o bato bazo kanisa par rapport na yo Tshisekedi agi na pouvoir te banzela yaki ya kokufa makamnyo so yaki ya kobeba. Mais là, quand même, Banzela est comme Kozonga. Tu sais que les autres pouvoir, tant que du pouvoir, bah personne qui enveloppe pas corrompre pas indien. Ah boya qui yango ne bandeli. Le loba tout boni auto monate, ceux qui sais que yaki nzambete. Pona nini, ba makammingo ngoko melae, ils a déjoué. Ils ont nzambete. Ils ont nzambete za yo. Tobanga nzambe to tika koloba ba biloko moko boye, ozo ba biloko po ba betelo maboko nga zo ba te po mutakumisa ngai. Non mais te po mutakumisa ngai boya nga ba ali oyo na bengaka mo na bia bon ndeni na besoin na bino po boya basenga ba abonné pona visibilité et mata po likambo zoloba et toucher batu belé et ate pozo mbongo na sima batu biso na musala oyo ya etando muke tozabi mapamboli na senga te na kotikala pe jamais ko senga mbongo obo pesanga bo ngai batu oba ko sunga basunga na bango. Mais pour n'angoti na sala musala oyo comment on sala ba makambu oyo ezana nzela te mboka ezoluka et tombwama batu oyo kutu ba congolais te o ba étranger bazoloba
makama malamu mpona Congo baosakola makama malamu mpona Congo prophétie na yo eza ya solo te eza ya lokuta ngai nzambe ayebisa ngai prophétie na eza ya lokuta TV oyo tokomosala na TV ya internet oyo bato mosusu babimeli soki mpe wapi toyebi te po akritikaka mingi omoni bato bayebele kosabone epai na ye po akritikaka mingi po aloba makambo moko boye oyo eza ya mabe donc ka yo moto oza malamu ka yo moto okota lola yo moko deja oza na lokuta na kati na yo oza mpe na mwa lolendo na kati na yo yo te mpona lolendo moto akokota mpe lola te professionnel eza na lokuta oyebi histoire ya Balaam il fallait akende komodire bana Israël nzambe ayebisi Balaam alobi na ye lokola bazo déranger yo zela ngai lobi na tongo na koyebisa yo loko kosala Balaam akizwi nzela ake na basoda ya Balaki pano modire bana Israël parce que roi Balak no banga Israël abi ba très puissant bazo bangisa ye oyebi loko komela ke na nze otanga la Bible ko otanga la Bible quel est nombre que nous avons l'histoire wana anga kufa moi ce que bloko yo sala na soki nzambe alakisi oyo anes oyo mateli azomona te yoka loko nzambe alobi moi biloko yo lobi wana yoka prophétie yonde ozo risquer o sala vie mulaite yonde tango tambola na nzelo katsa banzelo katsa kana pietaka peta ndingo tambola talaka gauche à droite po mutuka musuku tuta yo oyebe sike utite yonde okokufa parce que oza motema mabe oza na vie mokuse po makambo ozo bezana lokuta mingi na kati nango oza lokuta moko kosakana te mwana mwasi oyo oza lokuta pe nzambe alingi biloko ndenge wana te bozobanga su nzambe te bozobanga bozoloba Jésus revient bientôt mais bozovivre lokola événement et s'accomplir dans 400 ans bobanga nzambe te soko banga nzambe loba bosolo na kati na yo mama yonde mutu makambo wana ezozongela po Congo il faut kende liboso Congo il fait bonga ponga naza congolais alors congolais nyonso ozali de père et de mère ozana makila ya congolais etambo na kati ba veine na e akoko modire Congo te yo za lokola Balaam oza mwasi moko oza na maloba mabe mingi yo ifale bala yo ovandi ozo tosa mobali na yo ole kotaka makambo oyo eza age na yo te eza pe ya niveau na yo te mais sozo luka makambo yango obanga aboma yo te sozo luka makambo mais liwana ruta côté Tshisekedi ta pas Tshisekedi ya démocrate aolanda bakotinda mutu te bakoboma yo lokola bakagame batindaka batu baya na poto baboma batu lokola Kabila oyo ozokumisa wana Kabila oyo azata na pifo susu te oza swata na pouvoir moko te Kabila atelema aboma Félix Tshisekedi Tshilombo président ya mboka na ngai président ya Congo oza nation na nga mais soko toucher Félix Tshisekedi o toucher Congo te on touché nation ozo lo beza makila vraiment ya vrai patriote au ya Congo yango deso loba nakola na vidéo na ota nakola pe ko répondre na ngote d'abord un bablo ozo loba les sangs vont couler bablo ozo loba ezana nzela ozali boma makasi yo soki seri nani wana soki kombono kutu donga ya makasi ozali boma moko donga na niveau moko sakante oza vrai mythomane ko oza mutali boma oza mythomane te ane nzambe soki omonaki vima kokutana na nzambe po biloko ozosala po omoni bino mutu boloba mama lokuta okosala eloko moko te oparle kaka de Jésus il faut luka makambo ya basuki il faut luka makambo ba mascara na babiloko moko boyo bachaka oye komema batu boye soki boyo otaye kuna il faut luka Koffi Olomide il faut luka babiloko moko 500 na nzambe po ozwa visibilité po ba mona mais visibilité ezali oyo nzambe aotala yo nzambe nazo mona nga po soki oza na visibilité ya nzambe ata 2 personnes baotala yo oza na visibilité ya nzambe. Mais c'est quoi ça babiloko otola mkana tongo olali bola mkana tongo omoni buzoba wana buzoba na internet. Ouais buzoba na internet.
mais continue à dire des bêtises. Biso be bato de l'ingara école na biso na auto reconnaîtra que le pouvoir, que tout pouvoir vient de Dieu. Toko tele melayo. Toko tele melayo pour mamozo teya ezama ka nzambe te. Mamozo teya makambo ba païen, o sa chronique moko païenne. Donc ça donné des païens nous zana. Mais on m'appelle à poissa. Ngaza nga musumuki. Na boité, mais na ko tele matin na bo tel tel akufa. Surtout mo konzamboka. Comment on dit konzamboka na ote o sala kino ce qui mwana kasina yo to mama lekina yo o atika na Congo à vivre bien. Comment on linga été? Sikoyo lingi sikoyo nani a remplacé Tshisekedi. Olingi a remplacé Tshisekedi. Prophétesse, je suis prophétesse. Nzambati ningai. Si Dieu, ce qui nzambati Dieu, nzambe mom ta obundela yo. Ye mom ta loba makampona yo. Nzambati ningai. Nzambati ndagyo yaki na heure nini. Bosole na nzambe. Dieu m'a dit, Dieu t'a dit quoi? Nzamba yebiso logo tozo kosa. Ozo kosa mama lokuta. Mama lokuta pinga na kobanga logo modeta na zebisa parce que on a la force de. On a la force, on a mandaté par l'éternel. Pour ça qu'il mandaté dans nzambe ne motema na yo za pembe. Motema neza mwindu, mama eza mwindu. Banda lelo ti lobi. Motema neza mwindu. Ta biloko zoloba. Tala, yoka biloko zoloba. Yomo miyoka nam, yoka biloko zoloba. Bien-aimés dans le Seigneur, les sangs vont couler au Congo. Les sangs vont couler au Congo. Les sangs vont couler après l'annonce de la mort de notre président Félix Tshisekedi. Le Tout-Puissant me dit, les sangs vont couler. Les sangs vont couler après l'annoncement de la mort de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y aura beaucoup de désordres, il y aura de guerres, de morts. Que toute la gloire revienne à Yoshua Hamashia. Bapesio pouvoir et pas bateau. Tenaibite badumusu mabongo ndo s'abonner. On va vous kumisa boy na boye, vous kumisa. Babilo ka boye vraiment. Comment est-ce que Congolais à cause d'un insensé na ndengo yo? Congolais que no tonganda kuna cimetière to lobela yango. Abika ya futika ba konzi. Mais yo moko vimana kata mutu na yo. Ongo tonganda kuna cimetière. Ongo tongamanda como sali clôture vraiment au clôturer nini tombe ya mutu vraiment. Au clôturer yango pi bo vanda ka bo bimana buto ke pe ko suba na katikati ba tomba bato bo non il faut gouvernement ne mte pexo no tsuma ndako na chef coutumier na atekela ko mabele baba ndoki siko kindoki yango siko esangani siko na yo po koti na kata kindoki na yo muto ko mona makama prophétie na peso yango yo muto ko mona makama na mikolo pezali ko ya kaka ndengo lobi ndenge okomela yo yo moko se maudire yo moko mona mwasi yo moko se maudire. Eh, on sera na pouvoir, il y a maloba. Mais maloba ne gozongela o mokoti. Maloba ne gozongela o moko. Po yo moko est-ce que yo ndongo za obanga nzambe. Obanga nzambe comme c'est doit. Yo ka sinengo lati bilamba pembo mi finiki na mutunde ya onde ko banga nzambe. Eloni yeso benga batombo blanchi. Batombo blanchi. Libanda pembe na kati mikuwa ya kopola. Mama makambo lobi wana prophétie yango na yebisu yo. Yo pe ozo umelate. Ozo melati na ba TV oyo batu ba benga ba ebsanga baloba non ndeko géri oza maloba pona loba maloba na ngai bimaka pamba te e bimaka kaka na effet maloba na ngai e bimaka pe na effet maloba na ngai na loba maloba moko série moko boye pona mama moko boye mama wana ngana bima esika na no vanda na tika ala na toilette ya esika to no vanda ana ba aventure o to ali ko sala to tika e comme na suka yo vraiment te yo te o mwana malingo bati la vie na to yo moko mi bengeli liwa o fungoli porte munene na kati ya bomo ina yo o la telamba rouge pour makila e sopa na Congo makila e sopa na Congo ta o banane si ba sopi ba kuluna na ba M23 ese koki oki makile sopa na Congo te bino to bolanda ngai boyo kamaka na lobi boyo binga pe bien ngande ko na bino mwana mwasi wana azan ndoki munene ndoki munene po ngai nana ba signe ya kindoki nae
pour makambazo loba bato oba c'est l'ensemble da télémelaka oya lobarande eza ya solo asangisi ba religion ebele na kati na ye to bité suka za na identité ni pendant ko tanga ba komba religion até moza na identité té elamba rouge lati oh moni makila ya Congo yebaki elamba rouge wana eza makila famille na yo ndo moni nenga na moni attaque prophète oyo azoloba nenga na moni makila wana eza yonde mutu makila wana ezotanga nakata libota na yo bande ko ngai na minga loba sute bana nzambe nyonso mwana Congo tout na tombeli bino suka ya mvula elamu boko kota na 2023 na bomoi et puis ba oyo bazangi bolanda mama na te avant na poto azolia azana mawate asala ta carton moko te jour mo pona apesa muto na pasi mbongo ne ya salaire ali rango yemoko akabagate et puis mbongo ya YouTube ndazelaka arozongo pe na ndenga calme ayi sike utite mais biso te bipa ba mbongo ya YouTube utaka ya moni to lia ba mbongo na te na ochela no a preuve ya chaîne nanga ya ba bato bele o ba landango mais ekena nango nazanga kimia calme tranquille no stress et le côté eza chaîne na YouTube te nde vinanga ezali malamu ezate et le côté no stress je reste constant na royate pour na sala buzz pour na lo baba n'importe quoi pour kamo ko ba betela maboko ba ko sayo yonde egoyindela yo bandeko ba maman ba papa bandeko ba o bali ba véritable congolais ba o ba botami ba congolais ba o bali des pères et des mères o ba soutenaka évolution ya Congo na progrès nango nzambe aza na bino émission na bino lelo eleka pona na réagir par rapport ya ba makamba lokuta oyo mwana mwasi oyo ndoki azoloba soko talie boye azana âge nini aza mama toza mwana muke po banga batute azoloba makampe boye na kati batata minene ya ma prophétesse pe ya lokuta bazé belé auto stolobela ba prophétesse wana ba ya lokuta batuna kinduma makasi kindumbe sila facilement te ba esprit à séduction et sila facilement te ezala kaka biso désactivateur poto banga ate mutafinga be mutaloba tokuta mbala sima pona koloba lisusu makambo o Itali Congo na émission na bino na motema ya kofungwama ezaka ngai mina ela inenzela mususu nzamba apambola bino abatela pe Congo abatela président Félix Tshisekedi Tshilombo abatela libota na ye abatela mwasi na ye abatela ba collaborateur na ye abatela batu onyo subana na justice ya Congo nzambe apesa bakuluna molimo na bango ezonga bakanga batu oyo basalaka ba masanga oyo makasi ba makaya makasi po yango nezo bebisa jeunesse na biso nzambe a dirigé pas ya justice na biso tina bandako batu wana pe a découvrir bango moko na moko bakangama po biso tovana na kimia biso ba oyo tostoka o nzamba loba avec Congo ekene liboso tozana kondima atanga na zali susute mais bana biso bako sepela bana biso bako lata kitoko bana biso baza batu baza na fierté batu ya nsomi na mapambola bino nedo kutani mbala sima pona émission na bino na motema ya kofungwama oyo elekaka na Allegra TV ezali chaîne moko socio-culturelle ezali ko beta masolo ya nkita mboka na biso ezali ko beta masolo ya bilanga pe ezali ko beta masolo ya développement oyo ya mboka na biso pe politique ya mboka na biso ezalaki ndeko na bino Jérémy Mukuna oyo ayaki po asala réaction par rapport ya prophétesse oyo ya lokuta oyo ya lokuta soki bomoni boye aza prophétesse ya lokuta